Coucou la famille, comment allez-vous? Bonjour les Bota, famille, Belinda Benz TV. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu Bandeko. Na meme libino li solo ya Moteki Bilamba, le marchand des habits. Mais marchand des habits ateki ou bien ateki elamba à jalousie. Tolanda li solo o na bokebi nion so ba maman. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Belinda Benz TV. Boya, tout le monde la distraction. Tout y a ma solo, oh ezo sungabiso, tout s'améliorer, tout changer, tout la bien. Tout qui est kaka la distraction, te non, bandeko. Oui, moko, tout y a la makambo sérieux, ba conseil, ba astuce, ma solo et ça la qui détendre biso vraiment et ça la biso bien. Voilà. Tout de suite dans Belinda Benz TV, Boya Koyoka, Moteki Bilamba. Lo sako, à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Alors, naïe vraiment d'abord que souhaiter Bissonio sort bonne année 2022. Libota, la famille Belinda Benz TV et tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, que cette année puisse être une meilleure année de joie, de paix, de santé, de l'amour, de la réussite. Pour Nabiso Nyonso Bandeko, surtout Bolingo et Leka. Bolingo vraiment et Leka, Kati Nabiso, Tozana Bolingo. Tozala na santé malamu. Tozala na kimia, tozala na sengo, récite zala na makambo na biso nyonso tokosala ezala suivi na récite par la grâce de Dieu. Alors, bonne année à tous. Bonne année à tous. Voilà la famille. Tokutani na rubrique na biso masolo ya ba maman, je crois bon moni na moi pib na salaki. Moteki Bilamba, les marchands des habits. Histoire oyo ete inga ndekolanga ete apeyo. J'espère que écoutez à payo. Ataku to kutani na likambo ote mais epé sabiso mayele puisque vie est dans la réalité et belé bandeko. To longwa la distraction. To yoka ba masolo o eko sunga biso to s'améliorer. To yoka masolo o eko sala ke to réfléchir au vandi vraiment que non ozo kanisa li solo Belinda loba qui vraiment eza ya solo andeko na moni te ye vraiment late lamba wana. Alors tokende kaka na mabete na ba distraction te na makambo kaka oyo ya ezoko kotia kaka balaen kati na biso kozengisa biso kimia non mais tokende na makambo oyo vraiment ekosonga biso to s'apaiser to luka to changer et puis to comprendre mokili ndeni ezotambola. Moteki Bilamba bandeko nanga ezalaki na mboka moko papa moko Ayebaki vraiment Aza un grand créateur, un grand couturier. Asa la boutique na magasin ya monene na ville pe ya monene. Alors Azala qui réputé papa wana motongi pe Moteki Bilamba. Occasion nyonso oyo zanango ndeko. Occasion nyonso oyo zanango akosalela yo elamba na intention nyonso ya malamu donc soki olati elamba wana pona libala. Atongi le robe à mariage bandeko nanga. Papa wana okolata elamba na yo lati mutu nyonso. Donc elamba na ko correspondre na posa oyo lingi e bandaki ko raté te ko échoué te. Alors bat babandaki ko yende ko mona papa wana na ba occasion nyonso o azana matanga a perdre mutu moko ya pasi vraiment o aza chapeau na ye papa tongela ngelamba moko o tango na ko lata yango et la ki sa vraiment na batuke non pasi o nazo yoka et mona na bilamba na lati akotonga elamba sur mesure ce que lingi couleur noire a saleli yo noir grise a saleli yo grise selon ba émotion na yo ce qui a bolingo ce qui a makambo nyonso zanango émotion donc intention nyonso oyo zanango ndenge olingi basalela we lamba papa wana bandai ko sala yango alors sango na ye etambolaki mokili mobimba batu mingi babandaki ko kende ko luka papa wana po asalela bango bilamba abandai ko sala bilamba na ye abandaki ko teka oye na ide na yo atongeli we lamba ndenge kaka ezalaka sur mesure to pe osombi oyo asa tonga et bandaki ko leka bongo bandeko nanga vraiment papa wana artiste monene azalaki na art moko ya makasi vraiment. Alors ezalaki na mokolo moko papa wana vandi
na boutique na ye na magasin na ye azoteka ndenge ezalaka bato bazoya bazosomba bazoya bazokende kaka ndenge ezalaka amoni ndeko moko ya mobali ye bakliye bazalaki ebele ndeko wana mobali ayebisi alobi papa na vraiment na besoin na sola na yo puisque commande moko na ningi na salle eza très important to sola to benda na mwa moke papa moteki alobi eza makambo mbongo na ya na pusa na pembeni to solola ba pusa ni pembeni client wana yebisi alobi papa ndenge ozomona nga awa naza na besoin osalela nga elamba moko oyo ke motema na nga ezwa kimia mais papa na lobi ngai batu mingi soki oye apo oyebi batu mingi ona salaka bango ba bilamba wana bilamba oyo nga na salaka moto na moto modèle oyo sengi yango nga na kosala intention oyo lingi ke batu ba sentir yo lati elamba wana yango nga na kosala mission na ngai vraiment ezalaka réussi alors yebisanga olingi elamba ya modèle nini ya bolingo ya kolela ya mawa ya sengo ya koseka kaka ndenge ezalaka papa wana ndeko wana lobi non nga na lingi elamba ya bongo te nga na lingi osalela ngai elamba moko sur mesure elamba okosalela nga intention na ngai ezake na lingi te batu balinganga ngai na lingi te ke batu balinga ngai na lata elamba moko soki na lati yango batu balinganga te na posa batu balinganga te na lingama te nazala aimé te je ne veux pas être aimé bandeko baninga bazoya sa elangi elamba boye ya mawa ya sengo ya bolingo ya makambo nyonso ndeko mobala ye alobi basa ele elamba oyo ezo refléter sentiment azala ngo ke soki alati elamba wana alingi te azala aimé donc batu balinga ete voilà deko papa alobi na mona nanga ba nazwa nanga ba commande mais commande na yo il faut na réfléchir il faut vraiment tikela ngata na réfléchir lokolo yé privé na réfléchir elamba wana na kosala ngo modèle nini lo sako ba papa ba mama na kosala yango modèle nini elamba wana kende na kobenga yo nazala inspiré d'abord ndeni na kosala elamba na po osepela bandeko ndeko mobali akendaki papa marchand atikali na boutique na ye en même temps azo réfléchir alors avandaki quelque temps après un mois après ayaki ko benga ndeko mobali alors la famille comme j'avais dit tout à l'heure papa wana moteki bilamba ayebisaki ndeko mobali alobi tikela ngai temps na réfléchir na zwa temps na ngai nazala inspiré ndeni na koyeko salelo elamba wana oyo tango kolata motema na yo ezwa kimia tango kolata bat ba omono lati elamba wana vraiment mutu nyonso a comprendre vraiment le sentiment na yo quoi mutu nyonso a sentir comme je fais na sala kana bande ko mosusu papa wana kendaki un mois après marchand abengisaki papa wana ayebisi alobi yaka na tongeli yo elamba na yo alors ndeko mobali ayaki eraye papa moteki bilamba ayebisi alobi elamba oyo nasali yango na motema mobimba nazwi vraiment temps ya kozala inspiré nasalela yo elamba oyo kasi elamba oyo nasaleli yo eloko na kosenga yo vraiment ko se produire yango ko multiplier yango te ko salisa yango lisusu te puisque toyebi tokoki kozala oza na elamba olati elamba boye moto mosusu asepeli alobi modele elamba oyo vraiment olati eza bien pesanga na meka nasala même modèle oyo olati na sepeli nango alors eloko marchand papa oyo moteki bilamba ayebisaki client na ye alobi elamba oyo nazwi temps ya kosala yango conseil vraiment eloko oyo nga na koyebisa yo attention komeka kosalela yango moto mosusu te moto moko tazwa copier ou bien multiplier ba modèle yango ezala ebele tikala na yango kaka yo moko po eza spécial et napesi elamba yango kombo jalousie. Oui, la jalousie. Elamba ya zoa. Papa mosali bilamba ayebisi client na yeke non na pesi kombo ya elamba oyo tellement ezwinga temps tellement na réflexion na makambo lobi nanga kombo na yango jalousie alors ndeko mobali azwaki elamba wana
asepelaki nango makasi apesaki misolo oyo vraiment ke afuti a payer le prix ya elamba oyo basaleli azwi elamba wana akei nango bandeko nanga tango akende elamba wana akomi kolata po eza elamba na ye akomi kolata elamba oyo ya jalousie kotambola na yango partout alors elamba wana ekomisaki ye méchant puisque Yesu na ye ezalaki ke je ne vais pas être aimé nazana besoin nazala aimé te nazana besoin balinganga te alors mutu oyo ozana besoin balinga ote sike yo pe ozana to ya kolinga batu te ozana bolingo te moto asalaki bilamba elamba wana pesi yango kombo jalousie pona ye amonaki ke po mutu oboya balinga yo bien olinga batu te eza pona ye créateur wana amonaki ke akoki kopesa elamba wana kaka na ndenge asalaki yango kombo ya jalousie puisque na jalousie tozomona makambo nyonso ya lobi wana eza na kati ya jalousie ndeko mobali ndenge alobi asepelaki akomi kotambola partout kovoyager partout kokota na bandako nyonso bacamarade alors ye place nyonso bandaki kokende azalaki kaka moto akanda azalaki kaka moto ya koakize bato moto asali eloko te il faut akize akovanda kanisi likambo ya mone sepelisi ete atako likambo ya malamu il faut aluka kaka mabe akomaki moto ya viol moto ya ba meurtre moto ya mabe atakutu moto aye na bolingo pembeni na ye alakisi eke alingi ye ndeko wana abandaki komema makambo kaka na ndenge ya mabe moto akoya vraiment ke non alingani na ba relation nyonso ezala na niveau ya musala akokende bakolakisa ye bolingo bakozala ne malamu lokola ye alingaki te balinga ye abandaki kokende ka kobebisa ba relation nyonso akomaki kobebisa na kozala na vie ya amoureuse ebandaki kaka kosimba te bakozala lelo malamu lobi nango il faut kaka ebeba na ba relation ya famille ma partout elamba alataki alingaki kolongola yango te po alulaki elamba na ye alulaki elamba na ye elamba te ki akei asombi par hasard na sepeli na elamba oyo nalata yango mikolo nyonso non ye alingaki basalela ye elamba ya lolenge na ye ya ndenge oyo aza kose ressentir na motema na ye atalisaki bapusa na ye alors créateur wana vendeur wana alobaki asaleli elamba apesi yango kombo jalousie mais jalousie eyaki kopanza epanzaki bamboka bato basepelaki na elamba wana ya jalousie puisque tolobi ke papa wana abandaki kotonga bilamba malamu alors ezalaki na bato babandaki kosepela na ndeko wana soki alati elamba wana ya jalousie asalaki barelation na bato ya minene asalaki barelation mutu nyonso abandaki komona ye abandaki kosepela na ye mutu nyonso abandaki komona ye abandaki kokotisa ye na ndako na ye mutu nyonso oyo abandaki komona ye abandaki kose confie na ye alati elamba kitoko basalelaki elamba kitoko mais babandaki koyeba te ke elamba wana kombo nango jalousie alors place nyonso babandaki kokotisa ye abandaki kokende kopanza abandaki kokende kobebisa bato babandaki kozala kaka dessus ata balakisi ye bolingo ndenge nini ata basali ye bayambi ye balesi ye bamelisi ye bahéberger ye baembauche ye tout oyo nyonso bato babandaki kosala mabe bandaki kaka kozongela bango alors ndeko wana ye amonaki na ye pasi te mais bato bazalaki na entourage na ye ekomaki kosala bango pasi eza na bato oyo tellement ndeko mobali amona ye ki alati elamba bato bakomi kosepela na ye bato bakomi kosepela na ye abosani ke bapesaki ye mobeko babisaki ye ke non elamba oyo eza kaka mpo na yo moko komeka te ata moto asengi yo modele alobi ke non elamba oyo lati eza malamu lakisa place oyo bakendaki kotongela yo ou peut-être pas Chantal Zola okendaki abeteli yo modele atongeli yo modele moko ya kitoko kolakisa te koloba te komultiplie te mais ndeko wana akomaki komultiplie moto soki aye atuni ye elamba osombaki wapi oza na besoin nango zela na peso modele droit alors bato bakomaki kokopie ndeko na biso elateli na ye bato bakomaki kolata elamba ya jalousie azalaki ye moko bilamba ya jalousie ekomaki kolatama partout po bato bakomaki kosepela nango
azalaki ye moko muto azalaki na makambo wana bakomaki ebele panzani mokili mobimba bamboka na bamboka planète mobimba bato oyo bazalaki na motema ya kolula oyo bakokaki teke non amonika alati elamba kitoko aloba olati elamba kitoko merci non ba oyo balingaki balata bazala pe lokola ndeko wana mobali bandeko nanga bakomaki ebele bakopiaki elateli wana bakopiaki modèle wana alors ndeko mobali lokola ezalaki eloko oyo asepelaki nango akangamaki na yango kino lelo aza même pas na besoin ya kolongola yango bato mosusu oyo bakopiaki oyo basalisaki elamba wana bayaki bamoniki ekozele bango problème bango bayebaki intention elamba wana te bamonika ke non Belinda alati elamba kitoko nazwa modèle wana Belinda azalaka na comportement boye akotala ndako nanga Belinda boye na se confie pas Belinda bayebaki teke elamba oyo nga na lata comportement oyo nga naza nango ndenge bazomona nga eza na bitch moko boye mpona détruire mpona sala makambo moko bato bakozala malamu to bato bakozala na kimia te mais bato bakotisaki ndeko wana na bandako na bavie na bango na barelation na bango base confiaki basalaki makambo ebele ndeko wana ti lelo azali na besoin ya kochanger te po achange te yango tozomona jalousie ti lelo eza na mokili achange te elamba wana ya jalousie eza kaka bato ebele bazokopie bazosalisa yango moto mosusu azalaki na ye bien azalaki na comportement ya malamu atali kaka lobi ye ndenge nini boye ye ndenge nini vi na ye ekomi boye ye ndenge nini libala ne eza boye ye ndenge nini bana ne eza boye te pardon il faut na sombaka elamba wana il faut na tongisa elamba wana azwi elamba ya jalousie atongisi alati ekomisi ye motema mabe heureusement eza na bato mosusu oyo bacomprendre alati elamba ya jalousie amoni ke komi kosala kaka na nzoto amoni ke komi kolukela ye problème yango tolobi ke ba mususu ba jalousie mususu eza temporaire avant dine elamba wana alati yango 1 mois 2 mois liboso bato babandaki kosepela nango amoni ke soki nalati ka elamba oyo nake pa Petronel Benz mosamali ya boye kuna moye te makambo ebimi soki nalati kaka elamba oyo nabimi nake place boye libala kuna ekufi soki nalati elamba oyo aye kokomprendre abi namoni elamba oyo ate eza kitoko nalongola yango na bwaka yango tozomona mpe mingi bazochanger oyo eza malamu ke alati elamba aza na comportement moko amoni ke non eloko na mekaki na sala loko moninga eloko na mekaki na moni kokomi kokende na nga mabe natika alongoli elamba yana abwaki yango azongeli elamba ya normal via normal eza na bato mosusu balati elamba wana bakopie yango bavandi na yango bambula tipe batiki mokili bakekaka na mabe bamemi bato mabe bakoze mabe ba désordre a comprendre te ke non ndenga na zabo elambo na sombaki elambo na lulaki o na lati eza malamu te nazozalaka bien te na bato makambo zozala malamu te bolingo esilinga na komika kimotema mabe na changer mingi bazosepela na elamba wana elamba ya jalousie elamba ya zuwa mingi bazosepela na yango tellement batonga yango kitoko po jalousie ezalaka malamu pona bao basepelaka na yango batonga yango tellement kitoko eza na bato mosusu azomona tika azotalaka intérêt na ye nabimisa mbongo ebele mpona sombela mbo nazalaka nanga bien bango nde baza mabe nga nazalaka bien nga nazalaka bien bango nde oza kaka na baraison ti pe atiki mokili ake kaka na mabe azwi temps ya kose repentir te azwi temps ya kolongola elamba oyo ya pasi te oyo ezonyokola bato oyo ezosala ke non je ne veux pas être aimé balinga yo te po moto aza na jalousie eza pasi jalousie ezomema kufa bameurtre jalousie ezomema bapoison bandeko na nga totalaki je crois na chaîne nanga bomoni ndeko jeune fille Tatiana oya camerounaise yena mobali na bakendaki kosala mariage na bango na Cameroun batieli mwasi poison jour à mariage 11 jours après
akufi na poison et pourtant bakei kosala libala likambo esengo. Famille à moi si bake koluka basali ba recherche je crois ba ko comprendre que non eza na mutu moko atiaki eza poison de bomi ndeko na bango otaki na États-Unis nyonso wana elamba ya jalousie. Tozo mona mutu mususu andimi lokola papa ona kishasa mangwaka sa soki nani abomaka batu abomi mwasi na bana nyonso wana nina lataki elamba wana alulaki yango avandi akie vraiment epa ya créateur wana ebisi esalelanga elamba oyo tonga yango malamu bazwaki ta kotongela elamba réfléchir afuti alobi ke non oyo ekoya eya andimi na yakende prison mais alata elamba wana po batu balinga ete asala batu mabe. Andimi 30 ans de prison, 40 ans de prison, même prison à vie. Natela ka muto poison akufa. Na baby saka misala muto oyo alaki saka nini asala ka nini jalousie bande konanga. Voilà l'habit de la jalousie. Bandeko. Par erreur, okoyi kokuta na lamba moko sepela ki nango makasi. Osombi lamba wana la totie na nzoto eko comprendre que non elamba wana eza malamu te. Ize lamba ya jalousie, boaka yango, longola yango. Eko zongisa ba relation na yo ezala malamu. Eko zongisa vie na yo ezala malamu. Kotingama na elamba wana te, kotingama na eloko wana to eza mabe ozomona ke ba relation no ezobeba. Ozomona ke kaka kombo na yo ezotangama partout. Ozomona ke kaka yo soki oza place wana ozokoka te ba confiance likambo ozokoka kobomba te. Ozokoka komona bolamu ya moninga te. Ozo préférer moninga kufa akende na mabe. To changer bande konanga. C'est possible. C'est possible à changer. C'est possible à kolongola elamba wana tenu wana oya kitoko wana otozalaka nango comportement wana caractère wana c'est possible ya kolongola yango ko changer po tozomona okomona okosentir que non ça ne va pas okoyeba kati na oke non ozane loko moko ke non osepela na kozwa moninga te na ba relation pareil na mabala pareil moi ça kolinga te mobala réussir azotala kaka ke non mobali oyo soka zui aozwelanga bambanda na préféré kutu avanda na yazwa kate azanga ke azwa a réussir. Jalousie et comme komema na mabe pareil lokola mobali pe akoyi kozala zana mwasi alobi mwasi oyo soki abongi ngai na kokoma mal à l'aise mwasi akokoma bato bakoma ko déranger mwasi na nga na préféré azala kaka boya lataka bien te asala kate azala malamu te atikala kaka wana na position évoluer te po soka évoluer akoboyanga. Jalousie to sosola bande kolanga to sosola ce qui par exemple ou par hasard okutana ki na ndeko okotisa ki na ndako na yo ndeko moko alata ki elamba jalousie sala effort obimisa ye na ndako na yo na vie na yo ndeko yo moko soki par erreur osomba elamba ndenge na lobi olata kosomba elamba eza lokola ba problème eleki tellement ozomona kaka ke makambo ezosimba te ozomona ke baningi ezosimba ya yo esimba kaka te ozomona ke no makambo nyonso ozosala ezosimba kaka te alobi bon nalata ka elambo nakoma kaka motema mabe pourquoi kanga et pourtant la solution ezali babi la vie appartient au courageux qui cherche trouve bato tozomona bazwi lelo toyebi source ya ba recette bango te bato tozomona lelo tozosepela en public toyebi te en privé ceux qui balelaka ceux qui bazalaka ndenge nini ba condition ezebele po muto azala heureux mais condition malamu ezaka kokangama na nzambe kokangama na Yesu po ba condition mususu bande konanga eza pasi oto yokaka sala boye olala te lia baba biloko mabe ba kaka ba nini ba condition ezebele mais chaque chose a son temps to kene makamu na presete bande konanga oezo mema biso na jalousie lelo to moni na ba réseaux sociaux total ndenge jalousie ekoti entre ba camarades entre bandeko mutu na mutu azoluka ye apo abimisa mabe ya moninga kaka audio ebimi audio mususu ebimi makambo nyonso banda ekosolola en privé makambo nyonso moninga se confiaki oyo alakisaki oyo alelelaki epa na yo
Mutu nyonso akomi kotala mbongo, mutu nyonso akomi koluka intérêt na ye, mutu nyonso akomi komona ke yende nani nga pe na kobimisa po ye moko aya na makamne na ba réseaux sociaux. Alors biso nyonso tokoloba tokofinga eyinda boye na boye bolingo eza lisusu te na communauté na biso bazo betela mingi maboko bato bazoya tala oyo ya boye tala oyo ya lobi boye tala kutu oyo ya finga ki yango nde tozomona bato bazo sepela na yango. Et pourtant, c'est méchant, c'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Tout c'est soutenir. Mon ninga soki akwei to telemisier likambo soki eze bandi suki. To mitiaka, to se compatir, to mitiaka na place ya baninga na place o baninga bazo souffrir. To talaka ate que non étalier. Mingi eza jalousie, mingi balati bilamba jalousie. Bazo talaka intérêt na bango etali bolinganga te je m'en fous. Je ne vais pas être aimé. Soué nange zake na sala bemission nanga na sala makambu batu batala na zwa mbongo. Soué nange zake na loba makambu batu ba yokanga na bimisa ba secret na bimisa ba vérité na loba oyo loba na ngai makambu ya lokuta na ya solo bolingo zate. Voilà la famille tokobe na biso na suka ya histoire na biso. L'habit de la jalousie. Et lamba ya zuwa eza malamu te. Ki motema mabe. Oboyi kolinga, oboyi pe balinga yo. Toyeba. Banani oyo tokopesa confiance. Toyeba banani oyo tokozala pembeni na bango. Mais biso moko nde tozolobela biso moko siko soko monike. Oyo eza kati na oyo eza malamu te, okomi komona comporter eza malamu te ndeko nanga ebandaka malembe ti pe ye kokoma vraiment que non, okomi pe jalousie ya mabe, okomi pe ndoki, okomi pe kotiela batu ba poison, okomi pe koboma batu po ebandaka malembe. Alors soki okomi déjà komona ko sentir que non kati na yo luka obondela. Luka olongola elamba wana oye kozangisa we sengo kozangisa o kimia ekomema pe mabe tout autour na yo. Ndeko asenga ke lamba na ye wana ti lelo na lobi bandeko azana elamba na ya lati jalousie ezali la jalousie. Et lambo a jalousie eza partout et comme partout puisque bato ebele ba sepeli nango créateur wana sala ke lamba na ya jalousie malamu kitoko bato bazo copier yango to moni mokili ndenge komi lelo. Alors, yo, soit qui copie qui par erreur. Longola yango tika. Yo, nano lati lamba wana te okuta ni nango te ko luka kutu to kuta na nango. Zalaka andengo zali. Nzamba ko pambola. Ngai na yo. Oyo pe alukia tika la nango. Nzambe ye moko kaka yebi. Ya mabe, to tika, ya malamu tozwa. Tokobe na suka ya émission na biso bandeko nanga. Botia ba commentaire oyo nga nazangi koloba oya kobakisa ekozala malamu mingi. Jalousie eza mabe, jalousie ezoboma mokili, jalousie epanzani batu mingi bakomi jaloux pour rien. Oza na poto awa tozobanga même kokende na Afrique que ndeko na moko akoyi kosala mabe kaka pona jalousie et akoma boya zonga boya ebite ke non na poto na makamu kolala kolamuka kobima soki elingi eyelisi yo munene soki pe boyi e condition mais batu bazokanisa mabe okokende boye batieli yo ba poison makambo ebele donc vraiment nyonso wana eza kaka elamba ya zuwa ya jalousie ndezo mema batu na mabe to sala vraiment attention to zala prudent to yeba nani o to kopesa confiance banani to kozala na bango ezala na poto mabe ezali na Afrique mabe ezali partout dans le monde elamba jalousie na lobi et comme epanzani planète mobimba alors to sala attention to se confier mingi na nzambe. Voilà bandeko, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Belinda Benz TV. Tokutani na émission mususu prochainement tozo sa l'émission ya deux frères tout de suite. Bolanda pe émission ya deux frères ezamalamu écouter ya biso nyonso. Ou s'abonner ceux qui n'ont s'abonner te, aimer la vidéo, partager la vidéo. Mettez des commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.